Jael Show alobaki akobanda koloba lisusu te soki alingi kosala likambo. Me tozali komona soki bazali kobongisa likambo atieli biso video. Soki bazali kotala eloko bafilmaki atieli biso video. Soki bakangi ye foto atieli biso. Soki basaleli ye fly oyo ezali pona publicité asaleli biso apostele biso. Alors sikoyo pourquoi alobaki akobomba tokomona kaka surprise mbala moko pa ebimi akoloba lisusu te. Po tango alobaka yango wana filme na ye ezalaki kokende te. Mais sikoyo eloko nini azosala? Azosala la même likambu te to le même likambu ou bien li même likambu. Mokili yango en tout cas ezali elengi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko koloba ya Jael Show eza mabeti. Me ezali teke alobi na biso ba sikoyo na zongi na bandosala vraiment bemission na bungaki. Me tango okota na YouTube ne ezati. Alors alobi na biso oyo soki filme ne ezalaki kobimate po azalaki soki alingi kosala likambo. Alobi soki azosala likambo alobi abombaka te ye munoko na ye ezalaki kokoka kobomba te. Me sikoyo akoli. Awa akoli sikoyo ayebi age ndenge pusani akoloba lisusu te eloko akosala. Me tango alobelaki bongo ezalaki filme na ye pe alakisa biso 12,000 oyo azwa epai ya Willy Musheni. Alors sikoyo abandi kosala nini? Azosala meme likambu aza pe kaka kolakisa biloko aza kosala. Toyebi deja filme na ye turoyo ekozala na 2 parties te me na 3. Tozomona pe batu oyo aza na bango, tozomona pe ba photo biloko alati, tozomona nyonso presque biloko mosusu oyo ekozala na filme. Bien sûr nyonso te me na lobi nyonso na ndenge asali même acte asala liboso. Mais pourquoi akoloba na biso turoyo akoloba susu te akoli? En tout cas Jael biso toza kozela kaka osalela biso eloko ya kitoko. Pamba te oyo nga nalobaka eza bongo. Jael nano koka kosala eloko moko yo moko te a part kodendisa oyo pe nalingaka dendo oya yo. Alors me sikoyo posala eloko oyo penza esengeli nano sala te. Me sikoyo lokola oza pana bino ndenge olobaka pana bino eza Afrique du Sud. Alors ndenge olobaka yaya na yo champagne aza wana mwasi ya mundele azali chanteuse avant azala nanu na mbongo. Ndenge olobaka leki na yo Prince Lukoki azali musicien azali chanteur. Alors déjà ozan équipe a makasi kaka na libota na yo biologique. Alors olobi peke pona mama na yo akipaka yo kotiela yo maya moto akipaka yo memi mama bokilo oyo ya mobali na yo papa ya mwana akoka kokipe yo bongo te yango ozapa na bino ozali penza malamu. Alors elakisi turoyo fokoka kosala likambo. Bien sûr okosala yango yo moko te poko kaka kosala yango yo moko te mais biso toko considérer yango kaka osali eloko parce que ba wana bazali famille na yo bazali makila na yo. Soki bosali yango elongo pourvu que tokozwa yango
musala oyo yosali tokondima yo turo yo osali eloko meko yelaka biso te jelisho maloba oyo ya kwiti etanke yo kombo na yo champagne jaelite voire même champagne yemoko atikala kosala ata video moko te ya kwiti voire même jour azako kende beta playback oyo yo filma tomona bisika loba maloba ya kwiti te asilisi kobeta abimi atikala koloba maloba ya kwiti te azwa rando na Ken Piana aloba penza makambo ya kwiti te alors yo jelisho na ndimite oza kobetela biso kwiti ya bazulu to lokolo lati ekoti wana okadisi okomi penza zulete me biso tozali kozela nde musala pambate Cynthia Wadol orie apostaka ba photo ya liwa ya camarade ya connaissance na ye oyo ba mesani na relation ariation ndenga kufela kindeko me ye aza koposte kaka ya yo aza koloba awa nde mushala ndenga zo komango ye moko awa nde mushala donc Cynthia Wadol a commis même attaché de presse na yo pona apibliaka yo biloko yango jelisho turo yo linga olakisa biso ke okokaka eloko pamba te lokumu ekozala pona yo kaka te me lokumu ekozala toujours pona équipe nationale lokumu ekozala toujours pona ba oyo Karine Mokonzi abimisa na super talent lokumu ekozala toujours pona YouTube pe lokumu ekozala pona biso entre ngana yo tozali batu yekolo moko mboka moko papa moko mama moko ngape na kosepela en tout cas kukanisa te na sepelaka na makambo salaka te me lokola na yebike osalaka eloko moko te yango etushaka nga ngai na lobaka kaka ba oyo nazomona pe nazoyoka yango jelisho oyo na lobi ezali teke naza contre yo me na lobi oyo nazoyoka pe nazomona oyo yomoko olobaki pe oyo yomoko olakisaki yango wana eloko mosusu na kokosala te na souhaito kaka bonne chance sala musala ebima sikoyo pe tondima yango pe lobaka maloba oyo oyebike ekochange te kaka na 1 mois to na 2 mois po oyo lobi et sali même pas ba semaine mais changer na sukisi awa otikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.